Bino batu, mama Congo atindi. Bokoma ba n'importe quoi. Pona bandeko na biso, Gofax, Baleine, bango kuna na Maroc. Bobenga na conseil. Bokoma bikomela. Bocha na mitu na bino. Bocha penza na kati ya mitu na bino. Bofungola matoi. Ngana loba na bino. Nalandaki live ya mama Congo lobi. Na yoki apaseta na ye ya kolakisa bino o bokosala. Bobenga na consulaire. Boloba boye pona Gofax. Boloba boye pona Baleine. Bozongisa boye na bandeko na biso ya Maroc. Bofungola matoi po likambo oyo ekoyela bino eleki munene ke oyo mama Congo aza koloba na bino. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo mama Congo atindi bino bobenga na conseil ya Maroc. Bokoma bikomela boyeba boye. Liboso kobenga na conseil koloba bilobela eza deja bozo sakana na autorité marocaine. Ya mibale bokende koma na ba email accusation calomnieuse. Bopesa ba témoignage false, ba témoignage ya lokuta, ba fausse témoignage. Alors bandeko boyeba fausse témoignage na ba accusation calomnieuse bakanga makanango. Do yo onde muto kokangama. Po makambo o bozoloba ba Gofax bayebi yango te, biso pe toyebi yango te. Mutu moko te ayebi yango. Meme mbila Maroc ayebi yango te. Ba voisin pe bayebi yango te. Pona mboka wana soki bayebaki yango mbila aportaka plainte to aportaka te. Ndesakanga bango ata ba voisin. Mais lokola bakanga bango te, basalaka na bango makambo bozoloba te. Ata soki bakangaki bango na kala, mena mukola lelo basalaka na bango eloko bozoloba te. Soki pe bakanga na bango te, basala na bango yango te, basalaka kaka te. Po kuna mbila azali, kuna mbila azali atiaka sécurité. Concierge azali, batu bazali kuna balandaka makambo ebele. Batia bango même pas na liste ba suspect. Siko yo ozali awa na Allemagne, ozali awa na France, ozali partout en Europe, okende kotumbola consulat ya batu. Okende obengaka na telefone elobi mama Congo. Benga, soki bayambi te, insiste. Tala, bandeko, eloko bokoko sala, émission o mama Congo asalaki, bo enregistrango. Po soko zwe likambu, olobi mutatindaki bino, mama oyo. Mutasali complot, eza mama oyo. Expliquez bien akana kimpi. Kimpi eza maladi moko ya kosakana te esila kaka na manzoloko. Ata bino moko
bozomona ntango alobi na bino akumisi makangu na ye. Alobi nini? Alobi nga Papa Congo apiaka ngai 300 euros. Omona kaka ria eye. Donc bomona wapi mobali azomema komba mwasi. Bandeko. Tout d'abord mwana soka memi komba mama eza cauchemar no. Tango adano muke akotiango kate. Meti tango akokola bakondo tuna ye kombo no nani. Tango akoloba ya papa na bino te ya mama. Donc akokoma nango tiki koko ekosenga chanze. Bongo sikoyo makangu ne yazo soyi mobali probleme ya te. Bazo benga ye Tata Congo. Muta bongo. Ye pensa muta kotinda bino bokende na conseil, bokende loba badi n'importe quoi. Mais non, bandeko, ata boza bazozo. Mais bo raisonnaka ko, bino bwana kimpite, entre nous, tosolola bien, non? Pona moni ndeko muso azwe temps, ye pensa bengi alingi bayebisa ye ndenga kosala. Ndeko, yo kanisi pensa ye, azoluka bongisa communauté, akene na komba awa, abongisa ate loko mokote, ate moke. Alobi pe aza yuma te, e aza kombata. Komba egali bato ebele, no? Bato ebele bakepo babunda. Atoza yuma fokende kaka na milia bakombata. Yanke azalaka yanke. Yanke akokozala ye moko, atambulaka ye moko, akokozala pe na groupe na ye moko, o bayokelaka ye, batosake barespectaka ye. Obi aza ye moko, maza na maloba, akokozala na Belgique, abengi na France, alobi ba peti, ndenge nini? Vio bunga, ne aliawa, bokoko edenga ite, bochela mama Congo voiture na ye, couleur sika. To porte ndaku na ye, bochela ye, kombo na ye, po ba ye baka zalaka wana. Donc, oza musiko lobi, me bayoki yo. Mama Congo alamoki lobi, amoni penza na porte ndaku ne, bakomi mama Congo mutalakawa mukolo kimpi. Na muta poste, abandobunga susute. Abimi libanda, amoni penza, voiture nezaki blé, mais komi jaune, et komi rouge, balobine pe longola vitro ya tchèk isika. Bango balongo lilie. Ye moko awaya o tchèk isika. Donc, bayokelaka na musika. Siko yo moko soko kiti wanande yanke. Okipaka teke epa yoke maître alaka kuna, to burgomestre, to mukonzi. Okipaka na ote. Oyebike yonde ozali yanke. Oyebinde ke le monde est à nous, mokileze ya biso. Wana yanke. Partia ba yanke. Na ko expliquer nyonso te, obo comprendre muke. Yendenga za, oui, aza vraiment kimpi kaka. Na ko loba wazate, po na yebi ete. Eloko na yebi kaka. Makangu na ye, kombo na ye, Papa Congo. Mbendra mubali yo. Babenga ko Papa Congo. Epo tinda garia. Dobo zara pembeni te. Mama kimpi. Yo penza mampuya. Oeko lakisango penza. Ozalaka nango. Yango bakisako kimpi. Donc nengo zawana na inane. Okuta na Papa Congo na odefwa. Atinda garia. Ria, mondenge. Mondenge. Ria, mondenge. Mondenge. Iya katoka bola mondenge. Iya. Mondenge. Oyoki? Bandeko bolanda makambo na ete. Gofax azalaki na mbila. Balen alaki na mbila. Rancilu Zolo azalaki na mbila. Mbila atalaki bakombo na bango. Atalaki tina ordinateur. Alobi te. Bato bana likambu moko te na Maroc. Biso nde toana likambu. Ta o basali awa.
faut to régulariser bango pour baleine 5 ans na kata Maroc, alors faut bapesa mukanda basali bata ebele da Maroc, donc faut bapia bango mukanda balobaka pe langue traditionnelle arabe oya Maroc, balobaka pe français, alors faut bapia bango mukanda. Eloko mosusu mbila kokoloba ezate siko bino bozo sengana adresse mbila bokosala nango nini. Mangungu eza na bino, mangungu jamais kolonga. Boyoki ndeko mama tika na yo kolanda makambo ya mama Congo, keba okofuta tike na mobali na yo bokokoma na Maroc. Mobali no akoyeba na pamba, famille na yo ekoyeba na pamba. Soki pe ozalaka fidèle to infidélité ekoyeba na pamba. Soki pe babimano na tunnel, na voiture, na nzeta mbila ekoyeba na pamba. Parce que na moment oyo lokola Gofax bakangaki ye likamba mukanda, avocat na ye sabandi ba démarche ya mukanda. Kalate Gofax akokoma légalisé na kati ya Maroc ekolanda pe baleine. Bango tu bakokoma na mikanda ekoba. Bakobakisaka passeport likolo po bakoma ko voyager esika balingi na pete nyonso. Alongwe Maroc akei Dubai, alongwe Maroc akei Chine, alongwe Maroc akei Congo. Wana nde kende ko porter plainte bakoma ba homme d'affaires. Bakoma kosomba biloko na Chine bazoteka na Congo, tango mosusu na Maroc bakoloba bon babando futa bempo. Wana nde mekoleka na conseil te po conseil wana soluka makambo pamba. Pona koyeba mama o batindi na Allemagne, orio benga na telefone, orien okoma na email, okokozwa makolo na yo, ozwi train, okoti to bis, to voiture na yo, oketi na conseil kobanga no te. Awa na poto bakotisaka bato na conseil kobosa na ote. Soko ye o explique na guichet tino ye, bakoloba no kota leka na salle d'attente, oko explique so moto moso aza kuna. Soki conseil akoyambo ayambi yo. Soko ayambi yo te, makambo no komaki na papier otiki wana, bazwi ba photocopie ya ba document na yo, adresse na yo, makambo nyonso. Bongo tangu ekobalukila yo, en tout cas ekozala pete pote baya kolokota yo na malembe nyonso bien sûr, ba memo na garde à vue, ba sombeli yo sandwich ya guyo lingi. Soki po lingi McDo oya minene hamburger bolimbisa ngai, McDo eza ndako ya bato baliaka yango te. Soko lingi hamburger ya munene, en tout cas bakosombela yango, bakotuna boire olingi nini, bakopesa yo meza garde à vue. Me kobosana te na moma wana mama Kimpi akozala na Kimpi. Kimpi akosakana te pamba te magodeza te pe oya ye makangu kombo na ye papa Kimpi. Yoka mendra modelo yo auta wapi. Mokili yango ezali penza elengi. Poto laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani? Poto laki na Karashika neka na Cassandra. Scorio za nani?
po tozalaki na Karashika Neka na Cassandra Scorpio za nani atumoso na TikTok ezalaki papier te pa biso mpe papier na mwana autosokola na kikoso na biso bana bayao bwana na TikTok bino batumisa bapamboli bino pie bino bapapa oyo bokuti deja babenga la salle de bain aussi sokoti mbamo na chambre tout ça biso aussi bachance wana biso aussi sosokola na kikoso boye oye makolo no na libanga mone no kulula okululi makolo na libanga papa silisi allez o kaleso na nga na uto ni kama donc na yeboye na passé no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala aye na nini kaleso na nga allez awa na kena ina ka biamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.